abomi mokili na moto na mai mais to continuer ka kosala mabe donc to comprendre te alingi nini donc nazala de mwana ya waze kwa pa mwasi mususu est-ce que pe bolingo na ngai ekokoma très à l'aise affection yo pesaki na debi yango te nazomona lelo c'est tout là babodi et excès de gaz. Bonsoir à tous les branchés de notre émission Masolo et Kinika Ande Bozomo la bissoir. N'ambiance à makasi à la katia lié à répétition et culture pays vie et si quand penza te kozwa ba musicien et si quand bazo la penza répétition na bango pour nous préparer album na bango à Sikezo ya on soit déjà mort na bango za bonjour fils. Ouais bonjour Rebecca. Boni. Kitoko makasi ndeko kuti biso en plein boulot. Tomoni musali ya makasi awa. Ouais, bien musala na biso donc tozoya ngo comme profession na biso photo lingango photo sala ngo na ndenga bien. Namoni préparation pour na album wa Siko c'est que ça ma date hein. Ouais, to bandaka 14h si 21h de 14h à 18h ezaka banzembo sika to préparer ya boa mabe. Donc Jésus qui est bien, Jésus qui est bien, bato nyonso ba oleka na ba comprendre que rumba turo na culture pays vite améliorer makambo ebele. Boa mabe, banani o ba mabe. Biso bato nde to amabe, donc Nzambe ndazolo ba to amabe. De wana Yesu Nzambe, de wana zabino. Nzambe ndazolo ba to amabe. Na ozwata ko expliquer ngo donc Nzambe azolo ba to amabe par rapport à bomi mokili na moto na mai, mais to continuer ka ko sala mabe, donc to comprendre te alingini. Donc yango ma titre album na biso boa mabe. Oh, est-ce que Nzambe nem ta yembi yango Nzambe nem ta bimisi de wana. Bino ba musicien bo bangisa ba to mona ra bo bwa kela o Kofi, o bo bwa kela o wera o jibe, bo bwa keli mutute bo asir. To bwa keli mutute so tali na Bible déjà Nzambe mtalobara. Donc pour cela Nzambe zateka il faut benga il faut voter. Donc RDA to tanga Bible Nzambe ndazoloba. Parce que mosque d'amour Félix Oazé comme monsieur Google on a appelé Sambota passant en direct de Panama. Donc, tu as déjà eu la Bible 4 fois. Du début à la fin, du début à la fin. Donc, il y a la Bible à 25 ans. On met au solana. Après, on a vu ce soir, papa solana, c'est quoi, faux papa. Mais bien, au côté là, il y a la Bible. Déjà au côté là, il y a un jour où une interview tournée à web sur la Bible bandel tisura. Il y a une surprise, il y a une surprise, il y a partout dans le monde. Bopé sa culture pays vie confiance nenge bopé sa rara dans neto qui a trondé batu balobi rumba na culture mais boa mabe presa zui ba initiative ya sika bo comprendre que rumba beta ma autre man na culture pays vie ba vocal ya ba kilelo ba makambo sika o batu ba comprendre niveau ni to memeli bango talara butu lokola Eclipse mo chef du gouvernement a Tchenzembo Karsini Luzubu a Tchenzembo da biso tout wana banzembo da batu ba nzembo na kati biso nyonso culture pays vie eza ba danseur ozomona eza ba danseuse bana banzembu ba misude ato bandi répéter ba o bazui batako yembela ba o pena to zui batako yembela te tozozelaka bato bato sisa ba masolo nde ezala donc ndeti ngai muto alingi na yembela ye a contacter nga na plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671 azwanga moko fils la sei torobeta kati quoi. Bando ya la culture pays bio, sali déjà combien d'années? Na sali no anete na ara na quelques mois, mais le roi Moussa na biso puis vitesse à ma solo to ade na G. Neni nyo eka lobby ambala mo pe mwanze mbo luka bato. Wa eza ma solo ti. Ya ma solo ni nyango convaincre mo conducteur ndenge. Muto solo na fils la sei leader a changu. Na culture ba yebi. Donc nazala de mwana ya waze kwa pa mwasi mususu.
Ozo comprendre? Outana wapi lobana? Naza mwana ya wazegwa mabotanga libanda. Na mwasi nini yebisa biso toyeba? Yango na bi tellement to ana rep émission ya mwa show, ero ya mbanga poser na expliquer batu ba comprendre. Ngana ki show na poko profiter loba. Naza mwana ya wazegwa botanga na mwasi mususu. Mwasi ya botanga oyo a récupérer nga na ya ko lesika mona ba yaya na bana basi ya liboso. Da mwasi ya liboso qu'il tira pays vi na zade ya wana. Na aboko masikoyo na bana ya mwasi ya liboso tozo bénéficier même éducation ya père. Metangela bisora komba mwasi ngo eselo. Yango na lobiti na bombi yango batu ba comprendre yango na ba version ezoya. Vraiment. OK, merci beaucoup. Je crois bien bandeko balandi masolo ya kin. O balela Rebecca Bilendo na ba masolo nyoso memela bango na kin. Bomoni biso na kati ya répétition ya culture pays vesika plutôt kozwa. Fils la sei. Mwana wazekwa me ya mwasi mususu mwasa ngata bombi na eko pepe to koyeba ekaka. Yebisa biso bando yawa aka eza ndenge ni kodo. Wa yo mo moni ambiance to na on a podium de tout le monde ba yambanga bien. De na monte muto na lo ba yambanga mabete mutu to yambanga bien. Ba pesanga confiance wana bazola kisanga banzembo na ebité ba place na ebité to kangisa da na za déjà nager. Et au moni de amisi a telemi na podium a yemba 3-4 chansons de ra nager. Na chao mala les idées le roi bandeko na biso mususu batiaka ozeti ba héritier wata ne ba mo ba fils du pouvoir ba show ba mala les o ba ndako tia ba artiste ba ndako ya sika ah ba tio mala les na culture makambo wana ezalaka te oyo eza orchestre Mutamayele puis ya responsable Eclipse atio mala les ya orchestre Mutamayele puis responsable donc nyonso esalama na ordre talaka bureau nde evandi donc nyonso na ordre mutu aderutaka waza te. What?
beaucoup. Bandeko bazolanda biso ba comprendre que ça mo mission mo ya soso talaka répétition. Na ebite message nini okobisa ba knoso ba olanda yo bazela nini. Ndengo yebo ezateka ko eluka pouvoir na yo bongolo biokima osale yo. Ndeye bandeko musu basala do wa ba to tanga so ba kombote nde basala ba uta kitura pays bi bakenda la bango. To ye penzo ye ba musala 50 ans bozanwa. Avant na kiltira babenganga de leader na sala ona go sala batu bayebi na vial soki leadership te na yebi ba inconvénient na ba pasi na ona yebi donc yango na benganga bato ba partout ani pe ya Christian Panzu na mikili na bosanité Odilo Mampuya o déjà signé nzembo ma utoyo ka to yembi na bosanité Clovis Kininga Trésor Kininga na Luanda wana c'est tout là c'est pas body excès de gaz. Joël Yayeshua bo pesa biso confiance bo contacter biso tozoyemba album bo kozwa ba vocal rola. Est-ce que pe bolingo na nga ekoko ma très à l'aise affection yo pesa ki na debi yango te nazomona lelo c'est tout là babodi et excès de gaz Zeka Luzeka number 1 London Monsieur Google sagesse grave na leli ngaye la fils da wana ndeti vocal wana ya de ana boa mabe da batu bazela wana boa mabe bo comprendre réalité masolo dans album ezo salama déjà bobenga ndega na Utopia numéro plus 243 89 9 671 671 non nazwi mutaro yembe la teme banzembo ezali yango to senga bobenga benga et ça la bien quoi. OK, merci beaucoup. Moi quelques mots de baba nyonso ba olanda yo na États-Unis, na Europe, na Asie, Océanie, na Afrique, awa okoyebisa bango niveau mbote. Na pesa mbote na batutu na monde ba otu balinga fils la se ba otu balingara Monsieur Google Félix Oise kwa monstre d'amour ba otu balinga kiltira pe vi ba mbote sika bozali na bosanité 16 mm tonton Mwinga mobile à sérieux na pesa mbote na Clovis Kininga la crème du baron Trésor Kininga c'est tout là ba body excès de gaz Zeka Luzeka prêtre na bosanité Tony Gaz na gaz et puis Anipeya na Kasila na bosanité Christian Panzu motema nae bino tu bwana poto Odilo Mampuya Joël Yayeshua bambote sika bozali na lingi bino ya trop quoi ouais Berry Poubou Carlos on est ensemble.
de visiter ba musicien na biso mais air morope même frère Richard Madeka ebi masolo air morope faut soutenir bato yo net na balia ba répétition boye pe bino ba journaliste biso ba journaliste ba animateur ba conducteur moi interview na ba musicien et ça leur moi bien en tout cas merci na Patricia Lelo merci na ba ndeko nyonso bazolanda biso na ba oyo balingaka masolo ya kina ba oyo balingaka bote mais nayebi ke botala yango. Merci à l'équipe Mobimba Info 16. Merci à Maître Nelly Mwinga. Maman Mora Moudem Malam, toujours Wana. Merci beaucoup. Là, je vois Aaron derrière la caméra, équipe Mobimba Info 16, comme j'avais dit avant. Moi, Rebecca Bilendo, je vous dis seulement au revoir. On se retrouve prochainement dans le numéro de la Bissou Sika. On peut vous Bye.